Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à laquelle vous allez me suivre. C'est toujours votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Nasuro lelo, tant mosusu bozaki kozela biso na masolo mapango melelo, to zongeli bino na oyo etali ba prix ya mabaya. Sur esali mwa kala esali mwa ba mwa oyo eleki penza tolakisa kabino biloko ya bandaku ba mabaya e bato bazotonga bandako na bango na kati ya Kinshasa, bato bazali banda bozotonga bandako na kati ya Kinshasa, bato bazotonga bandako na Bibwa, bazotonga bandako na Passa, bazotonga bandako na Terre Jaune, partout dans Kinshasa bao bazotonga bandako. En tout cas lelo tozongeli bino na masolo etali mabaya mbokelengi. En tout cas mbala moko tozo banda ezali émission na bino ya mokola lelo obolingaka mingi kolanda to bandi. Bonjour papa. Bonjour maman. Nobike bandeko balandi batala yo déjà mais et sali moi kala soki okoki lisusu ko se présenter bandeko baye baba mona yo lisusu bazongisa lisusu image na yo. Ok, merci na bandeko na biso nyonso bozotala biso. Ngai Monsieur Mitterrand natekaka mabaya. Ça fait longtemps na vandi na bino na solola na bino. Na pesi merci na batu nyonso o balandaki ngai na marketing ya musala na ngai ya mabaya. Lelo boyo kozongela nga ça fait longtemps et que na ko remercier bino par rapport ya ba prix ya mabaya ndenge ekitaki na ndenge emataki na elanga na mbula na niveau obiso to komeli. Tozalaka na ta ya mbula tangu toyaki siko toye na tangu ya elanga tolingi toyeba mabaya emati to ekiti mabaya mataka na tango ya mbula to ekitaka na tango ya elanga to pe emataka na tango elanga ekitaka na tango mbula. Ok, mabaya ndenge toza na saison ya elanga. Na elanga mabaya emataka pona nini? Mabaya na biso eutaka na nzela ya mai. Tant que mai ezokita moye mabaya sa frotter sous ebele ezalaka te. Yango wana tozoka carence ya mabaya mingi na temps ya elanga. Tosalaka ma augmentation de prix, ma hausse de prix muke par rapport ya saison obiso tozalaka nango. C'est que le quoi toza déjà na kati ya maison okobete la biso moi li solo déjà mokie na o etali avant to bima o expliquer biso ba mabaya nini na nini o ezali donc bete la biso déjà ba masolo po to moni ba triplex to moni ba porte to moni na ba mabaya mususu sala rapé ba porte to ndenge ni po to moni ba porte ezali na kati to sombara quelque part oye nango otie obandi. Bon, maman, pour question tout ninga est vraiment trop capital. Ngai ba porte, ça fait déjà na 20 ans na musala mabaya et que fait ko umela mingi na musala et permettant ngai na kolisa déontologie na nga na sala ba porte na bato bazana poto na mboka ba paya partout na Kinshasa na ba province ceux qui aye ko somba mabaya na ye atonginda kuna ye. Au lieu akende ko se déranger na ko luka mutu mususu asalela ye ba porte nga na zwa mesure ya ko sala déjà ba porte oye osomi mabaya osomi ba porte obeti ndaku o solliciter ngai ba porte na tekaka ba porte na ba dimension standard ya bandaku nyonso na ba qualité nyonso. Tomoni pe na kati ya wa toza na ba carreau siko tolito yeba otekaka pe na ba carreau domaine no eza penza nini ezaka ya ba mabaya to okotaka na makambo etali ba carreau. Mama nga naza na monde de construction hein. Monde de construction est un monde oyo ngai Mitterrand na salaka na niveau nga na komeli c'est que eza marketing ya nga ya musala na bato bazana Kinshasa bato bazana Belgique bato France bato ya Allemagne bato ya Swaziland bandeko na biso nyonso bazana Amérique Canada na pesi bino mbote nga ndeko na bino Mitterrand eza musala nga nazo sala
niveau ya musala nazo sala eza déjà niveau eza sous que na koka kozala na c'est que bino bandeko boza libanda fu botombola po eza na ndeko déjà ba oyo ngana ba solliciter ngana niveau ya chaîne na biso nazo sala bango misala eza na komonana misala eza na komonana na nyonso tangu na koleka na chaîne na kopesa ba mama na pembote parce que ba pesinga confiance ya misala na bango nazo teka mabaya nazo zwa ba charge ya batu muto azana poto neti mama na uti ozwa mama nazana awa azana Belgique apesa kinga marché asombi ba porte asombi mabaya pa na ngai asomba ngo na 2016 apesa mbongo na bandeko ne batongele flat mais bandeko bazwa basala déception mama utopesa nga responsabilité na landeli musala na etina suka tokokoma tina chantier mama bokomona et que musala oyo la personnalité TV ezana ko sala vraiment to pesi mbote na mama lema eza musala ko saka nango te to sana confiance na ba abonné na biso na ba client abo s'abonner belé na chaîne na biso ya YouTube parce que confiance na chaîne la personnalité TV eza oyo ya biso to bomba kate to laksarande bilembo ya musala. Merci papa, sans plus tarder. Totelemi liboso déjà tozali sika ba triplex oyo eza ba triplex nini poto mususu ezaka na ba numéro na soki nini yo muto yebi penza malamu obeta lisolo esiko tozali ba triplex oyo totelemi ba bengaka ngo ya combien bubanza ngo pe combien. Bon, na kotombola triplex oyo eza triplex ya 4 mm. Triplex ya 4 mm eza pona plafond bandeko balinga kosalela ngo pe bazali soki osaleli yango eza pe malamu eza pona plafond eza nango na prix nako loba mingi pona makamba prix bandeko o boza na mboka bapaya tango bozo solliciter ngai mitera na ba prix ya biloko bozo mona na chaîne na biso eloko ezo pesa passe eza nini bo solliciter ba triplex net a bo sololi na ngai mitera bandeko o bozo tinda na Kinshasa po baya ko rejoindre ngai bakoya na sali de vie bakokende bake s'abonner na ba place mususu ezo pesa nga passe triplex o eza 4 mm eza na prix ya $9 prix $9 eza prix ya suka oyo biso totekaka naza na triplex o eza 5 mm eza na prix ya $10 eza na $11 prix nango asuka c'est $10 parce que na la personnalité TV chaîne na biso oyo eza toujours permet la population to débattre ka ba prix po témoin na nyonso ya mboka Kinshasa azwa position ya kotonga ndako na ye toza na triplex oyo eza ya 6 mm eza na prix ya $17 tango kosomba ngo eza ba mesure oyo eza standard soki olingi otiango na ndako na yo toza na triplex oyo eza ya 8 mm eza na prix ya $20 tango ko solliciter poto sala on ndako na yo na temps nyonso to ko solola e ko zalaka possible poto ko négocier prix abi oyo donc oyo eza combien de mm triplex oyo eza prix ya eza 8 mm donc eza na prix ya $20 nazo insister pe mingi pona ba prix ya biloko na biso la personnalité TV eza proche na bino eza matembele ya simandako na bato baza na Belgique France Allemagne mboka nyonso bapaya biso tozoteka tango solliciter chaîne na biso yeba ke tokosalelo musala bandel tisuka mais pasi na biso tozozala desi na bandeko nga nazoloba mingi pona bandeko baza na Bruxelles bozo benga biso na la personnalité TV botindi biso bana na bino ya basi pe ya mibali bazoya to sololi to sali ba facture pro forma tango bino ba para bozo pesa ba mbongo ezoya ezokomela la personnalité TV te ezokende na ba place mususu lobby okoya na la personnalité TV le kina chaîne na biso biloko na bino to sollicitaki to yokaki prix boye ndenge nini bana bakesomba kuna l'équipe prix mususu wana on s'engager na chaîne na biso te osombi biloko epa na biso on s'abonner otuni maman otuni biso ba journaliste na biso bazalaka disponible tant nyonso même ngai moko na Kinshasa na za nga mitera obengi numéro na ngai elekaka toujours na chaîne na koza toujours disponible na komema oti na suka na misala na biso. OK papa tomoni place au ba porte ezali bongo ba porte siko popesi biso ba prix ya ba triplex ya mabaya betela biso sko likambo tali ba porte penza auto
Maman makama ba porte c'est simple, porte c'est bois. Bois biso to teka eza bois ya meuble, eza bois construction te. Soki botali bois oyo na lakisi bino ya mabaya tant na okekoma kuna libosa mabaya bokomona ekozala bois rouge, lifaki. Eza pour na charpente. Oyo eza porte moko c'est $150. $150 eza prix ya suka to banda kango $180 prix nango asuka ezala $150. Toye sikoyo esika penza mabaya ezali donc awa donc papa Mitterrand aza nzambe ya mabaya mokonzi ya mabaya toye sika mabaya ezali bozomona bino moko en tout cas mabaya ezali ebele ya ba sorte nyonso oyo papa akobetela biso masolo penza po boye ba prix ba trop cher za bonne ya la personnalité TV en tout cas bambote na mino nyonso bozolanda papa beta masolo na wetali ko mabaya bandeko bazotonga bayeba. Oui, na pesi mbote na meti alanda déjà journaliste na biso za près na biso cameraman trop près ya population okopusa na po kwa komona mabaya nazo présenter pièce par pièce na bandi na libaya oyo na banda toujours na yango eza bois de coffrage. Libaya oyo eza bois de coffrage, eza planche, eza pona ko coffreler ndako. Bat bazotonga bandako ya étage de premier niveau jusqu'à 20e niveau bois oyo ba coffrelaka ezali yango oyo. Bois oyo na mbula ezalaka na prix ya $7 na elanga ekomaka na prix ya $10. Eza planche ya coffrage. Nde tozoloba boye lokwa toyene elanga ekomi déjà $10. Awa lokwa toza na elanga oza na Belgique oza na France oza na mboka bapaya soko tini mbongo ya planche ya coffrage tina mbongo na prix ya $10. Tozo continuer mabaya. Tokomi awa o ezali madrier ya 5-10 ba devis ezalaka na maboko na bino bomona kango. Madrier oyo na mbula ezalaka na prix ya $8 na elanga eza na prix ya $10. OK. Yango oyo madrier ya 5-10. Devis et comme lié comment la différence entre 5-10 na 5-15. To komi awa libaya oyo eza bois 5-15. 5-15 to benga ngo différence eza nini? Longueur largeur nango eza 15, longueur nango eza 5 mètres. Na elanga ezala na prix ya $15, na mbula ezala na prix ya $13. Donc biloko na nyonso bobakisaka ba $2. Par rapport ya augmentation ya prix ya biso na bat oyo ba livraka biso pe biloko. To komi awa oyo ezali chevron ya 5 carrés. Chevron ya 5 carrés na elanga ezalaka na $4. Na mbula ezala na valeur ya $4, na elanga eza na valeur ya $5. Toujours continuer. La planche de rive. Planche de rive oyo ezali bois esupportaka mai. Soki otie obeti toiture na yo osilisi okotia planche oyo de rive ozomona ngo eza na dessin. Dessin oyo batiaka ngo otie gouttière osali espacement mai okanaliser mai ti na caniveau ou bien okanaliser mai ti na fosse septique. Yango to benga ngo planche de rive. Eza na ba substance ebele le kaka. Faut ekota machine ekota dessin. Na elanga ezalaka na prix ya $15. Na mbula eza na prix ya $15, na elanga eza na prix ya $20. Ebengami na kombo ya planche de rive. Papa tolipe toyeba. Opo wana opesi nanu ba prix obi opesi biso ba prix o ezabwe sikoyo na nyonso wana lobi wana discussion ezati. Bon mabaya nayebi ke eza na ba architecte eza na ba ingénieur ba pesaka ba prix par rapport à kibage. Mabaya était comme rappel à kibage. Le mètre kib c'est à $400. $400 prix à débattre. Débat wana ezalaka entre biso na ba ingénieur na ba architecte ndenge totambolaka na bango.
Donc est-ce que so mutu alingi asomba penza ba mabaya ya ebele net ça besoin ya mabaya to msusu ya $1000 $1200 est-ce que ça la moi réduction biso toza na qualité ya réduction biso awa toza na chaîne na biso la personnalité TV chaîne na biso etombaka jamais na nyonso oyo yaka tosalaka débat to débataka et puis ezalaka discutable soko oye toko discuter toyokani prix après to conduire yo tozana bato ba memaka ba beto benga bango ba main d'œuvre ba porteur ba zu ba biloko ba commissaire yo tina chantier okoti kozala jamais dessus bato ba mema biloko tina chantier wana eko de pondre muto asombi nde fois bango en charge to compagnie muto kozala biso tozaka bato en charge te ba wana baza lokola ba main d'œuvre baza ba journalier biso toko aider yo na confiance que bato basombi biloko epa na biso yo ozwa bango omema bango tina chantier parce que nombre de biloko o bango bakozwa yango wana pe okomelo na chantier mukolo moko te otu ozala desi donc yo patron muto kozwa responsabilité ya bato na yo. Merci vraiment. Na bino nyonso bozo landa na sur bozo landa penza na bokebi la personnalité TV na masolo ya mabaya. Lelo to le bino masolo ya mabaya. Papa to li to yeba mwa muke po eza ba tumsusu bazarana ba machine na bango o esalelaka bango mwa misala pe ya mabaya to ngi to yeba eske bino pe awa boza na machine na bino esalaka pe mwa misala na wetali mabaya. Bon, biso tozana ba machine, je suis sûr que émission liboso totai ko tourner. Tozana machine, ba machine oya biso moko. Tosala kana maboko ya expatrié. Biso moko ndenge toza boye, tozana ba machiniste na biso. Tozana bato bango moko basela ka biso misala. Bango pe bazwa ka main d'œuvre na bango. Biso moko pe to donc machine ezali oyo espasola ka biso mabaya tie ya kokoma wa eleka kana banzela ebele. Est-ce que tu as comment tout le monde a moi ici quand machine en les ça bon et cause la possible maître Kumalo yo attaque machine c'est qu'on peut savoir témoignage ndenge nini mabaya sala makande ni ba pasola ko peut témoignage to uti ko la kisabino mabaya to uti ko beta masolo na papa Mitterrand aibisa biso so bazara na machine abike bazana machine na bango na batupe o basalela ka bango misala lelo toza awa penza tozo beta sko masolo po toza déjà esika machine ezali esika machine ezali en tout cas yango tozo beta masolo mbote papa mbote mama bi oyebisa biso oza nani awa po toto sola na papa Mitterrand na wetali ba mabaya yo betela biso masolo po to kote esika machine ezali soki bon ngana za parmi batière o batiaka wa malgré tout na zaboye mais na koma le roi bango nde batali donc bango nde bazaboye ba ila ka biso mabaya abakenda osomba côté bakenda osomba ba nango awa nde biso to tiara ngo to tiele ba chevron donc o ata nango besoin quoi yango nde to tiara bango musala ya machine penza na kata mabaya ezala neti bon musala machine na kata mabaya et pourtant ça ya musala machine eza ndenge bango ba osomba bazoya na yango biso to tié to tiaka ba chevron ba madrier donc au carrière on peut se la biso yango biso nde to tiaka o ya o yebisa biso bosa langa boye botongisa boye musala pena ya machine pourtant sa machine yango wana so ki muto aza par exemple neti libanda aza pe na compagnie na ya mabaya ala to msu na besoin na bino bobongisela ye bokosala bon tokosala oyo tokosala na domaine na biso oyo biso toyebi oyo biso toyebi yango oyo biso tokosala donc so eza ba machine mosusu peut-être bato mosusu mpe bazali mpe bakobongisa mais oyo biso tosalelaka yango nde biso tosebataka na yango tokobongisa tokosala nyonso wana. Ok, touti ko beta masolo na o etali penza masolo ya mabaya peto yeti na ti esika machine ezali kande balobaka ntaba bateka ke na sakite donc biso to yaki penza to tamboli to kome esika machine ezali ba machine o bazali kobongisela mabaya to yoki ndenge papa abeti masolo na biso importance ya machine ezanini na esika mabaya ezali. En tout cas, tozui ba prix ya biloko nyonso o tozui toyaki pona mabaya to sali oyo esengela ki to sala penza papa Mitterrand
liloba na yo ya mwa suka et pa bandeko oyo bazolanda yo na kati ya la personnalité TV mwa liloba suka mwa mbote soki ezali et pa ya bandeko balanzo balandaka yo na kati ya la personnalité. Liloba suka liloba nanga suka eza boye na ko communiquer nanu bandeko nyonso baza musika numéro ya contact na ngai bozo ba carnet bozo ba papier bozo ba bic bozo naza plus 243 0 plus 243 81 27 23 852 plus 243 81 27 23 852 plus 243 84 083 43 68. Et ça numéro ya humble serviteur na bino ya la personnalité TV Mitterrand oyo azana musala ya mboka po na biso nyonso. Na pesi mbote na mama Doris Lema wana grand-mère grand prêtre mère ya yango wana. Na pesi mbote na bandeko nyonso baza na Paris. Donc na bamboka bapaya bino nyonso na pesi bino mbote na bino yango wana. Merci. Merci, merci vraiment na participation ya Papa Mitterrand na émission ya Mokola Lelo. Andimaki ko disposer ngonga na ye na kati la personnalité TV po na kotalisa na bino na elanga na mbula mabaya e matakato te. Mais toyoki biso moko soki toza na elanga mabaya e mataka po na nini parce que mai ekomaka mwa mokie penza yango esalaka ke mabaya e matapo bango basalaka banzela ya mai. E bongo penza toyoki ba prix ndenge ezali. Merci ya trop na bandeko ba abonné à la personnalité TV au botalaka la personnalité TV na boke binyoso. Merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu. Merci na badiva wasudagi voix mama boko bank na kata London City. Merci, merci na Arlette Matoko liso ya nzamba tokaba merci à trop nabino nyonso bandeko ya la personnalité TV oyo bo landa kabiso papa hey, na bosa nite mama Clotilde. Mama Clotilde aza moko mama déjà azomona misala la personnalité TV ye aza na Bruxelles akendaka mingi Belgique. Bandeko nyonso boza na poto soki boza na posa bo contacter biso boko kutana na mama Clotilde azawana apesa la personnalité TV charge ya ndaku na ye ya lupangu na ye par rapport ya bandeko na ye babebisa misala biso ngai Mitterrand un simple serviteur na bino na améliorer ndako ekomi na ndenge mususu. Mama Clotilde mbote no yango wana oleka na pokwa lobby na chaîne omona Mitterrand apesi yo mbote. Okomona biso toujours tokoleka na ndaku bokomona penda ko mama Clotilde ndenge ezalaki avant na après ndenge babebisaka ndenge pe la personnalité TV eyeko bongisango kaka na mabaya ya mboka bozala desité biso toza pona bino boza pe pona biso. Merci, merci. Il y a trop penza na bandeko ba abonné à la personnalité TV. Merci na ingénieur Metintima azalaki na sima ya caméra pour la cause la bino ba imonge ya lelo au bosili komona. Merci il y a trop na mama Doris Le mafumu na gaz à la personnalité TV. En tout cas ba merci il y a trop pena rosenga na bandeko ba abonné à la personnalité TV. Boko ba toujours cause à la brancher scotché na kati à la personnalité TV pour la kosala toujours ba découverte ndenge biso tolobara ti na ti en tout cas troko ba kosala mosala ti na ti on ne sait jamais basala kaka ngana bino tomonani na mikolo ezali koya.